papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Messana Kolanda, Iran, Masiendo qui TV, oh, Mama Bino et la Cabino, Kakaba, histoire vrai pour Essa la Bino, vraiment Kassi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes dans le Bakanzamba Lola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et Iran, Masiendo qui Essa la vraiment bien, Makassi, Yangoto Ebisa Kabande Kognonson, Bazolanda Biso partout dans le monde, oh, Nano Basabonno, na sitioté, Bo s'abonner au site Maman Abinoba, oh déjà vous s'abonna, beau partage et ça la vraiment bien makasi. Na ebisaka bino biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te, ndenge kaka na lobaka biso c'est la proverbe 19-20, po sunga yo nanga na suite ya vie. Mais avant ya kobanda masolo ba mourir na ba mourir nyonso ba papa na ba mama à Jérusalem, tozangisaka te kopesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille. Kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vendenda kuna verchache ya kusamba ezate tobosanite balobi porte-parole na biso ya Maele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi to sepelaka mingi kobenga etazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa kokodia nzombo depuis Irlande abengaka esalaka biso bien makasi bongo te mama bibishe mwanzambi euno en direct de 001 BBC de moi-même tobosanite kopesa merci na Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine na kati ya Bundesi tantine voisine balobi umela Fifi Tomo, la japonaise. Merci na nanga Yves Djoboke, garçon de luxe na kati pana mababi via solara plus que du solo. Tokendara bongo bana pana maboni bino boza bien. Joli musunga et de longues jambes, boni ba santé. Tokendara bongo na moko mami la plus belle. Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai bazu wapi babi mwasi ata kitoko na kati ya France mwasi apesa ba sera France elenga kozala propre ezala kayo Bea Zakari Tulomba umela balobi kanse propre ya lili mwimba oya papa Oscar tokenda ka bongo batnesu bandaka biso partout nzamba lola amona bino ambiance Iran Masiendo ki ezala raboui tito beta masoto zo rappeler bana Bundes olingo tinda carton na Congo Kinshasa topé na Angola benga mobange na shipping Poshan Andel balobia sola kitoko makasi vient nga Poshan Andel mobange na shipping abungisa kiloka mutute ato pesi carton diama eko makaipa ya Poshan Andel mobange na shipping umela ba mureze mama Irene ya kabwene ela rabino masolo biso beta aubergine awa aubergine to beta rai mais to beta la ke côté ni aubergine sans caméra. Si tu as une caméra, tu as solo aubergine en lekakate. Yango na lobaki na Iran Masiendo ki TV, tu beta kaso tu beta aubergine te. Ce que le mot aubergine sans caméra, na caméra tu as na solo awande vérité si ke bimaka. To bossa na te ko pesa moi si mo na ngara mingi ba bizu na kati ya Londres ba lobby
Madame Lokilo, balobi Béatrice Lokilo, balobi Oumela, elle vient dans un fils Lokilo, na kati Londres, couple Tokos, nem sarabino. Soko moni moi ça papa fils ya bengi Irene seke ko sekezali. Oumela Béatrice Lokilo, Oumela mabe. Ya papa fils Lokilo, bo Oumela. Ba mourez ba biso partout, bana Londres, partout bolanda mere na France, Belgique na senga rabo s'abonner na site. Bande kwa Paris, bande kwa États-Unis, partout na senga ra monde entier bo s'abonner, bo partager ka masolo parce que to beta ka masolo solo to ya rappel na ba témoignage. Liso na zo beta bino lelo e outi Congo Kinshasa. Soko moninga na million na zo beta lisolo la comprendre que maman Irene a outi ko si sa musala avant de changer bilambane alinga bima zo nganda ka bité na beta lisolo ba mourir na ba mourir balanda biso po isala bien. Liso na beta bino za na ndeko moko ya mobile na kombo ya frère Josué abengi mama Irene azali mwana ya commune ya Kasavubu na Kinshasa. Mais le long de que Josué bazo benge frère Josué azala ki frère Guilin aza mwana Kasavubu. Mama Irene beta biso na ngana azala ka frère Guilin mais le na koma frère Josué parce que na yamba yesu masi aloko mokonzi pe mobikisi. Na koma ko sambela. Tolandaka o mingi mama Irene depuis Kinshasa tolandaka baza ebele Kinshasa balandanga. Oui, neti mama Denise ya Ngumba. Motema evie na biso die donné ya Ngumba respect na papa die donné ya Ngumba balandanga kitoko na bana en direct de Congo Kinshasa RDC et loko makasi. Merci na ba vrai chéri nyonso o balinga Irene Masendo ki na Kinshasa na ba vrai jo ba o ba benga mama Irene ba pesa ka masonza mbalola apambola bino. Ndeko na biso Guilin azamwa na komini ya Kasavubu lelo ba koma ko benga ye frère Josué parce que abongola motema ndenge tulubaka. Azuite ko benga mama Irene abeti la mama Irene ndenge nini abongola ki motema yango quelque part mama Irene beta témoignage nanga ekosunga ba garçon mingi o ya Kinshasa. Mama Irene naza na Congo RDC na Kinshasa na komini ya Kasavubu. Problème naza na mama Irene nazalaki na groupe moko ya WhatsApp. Mutazaki ko encadrer groupe wana ya WhatsApp to lo babongo asa mutu ya Afrique du Sud. Mutako tsanga na groupe mama Irene na yebaka te. Mais groupe wana bazo ba se bando ba mamba mabete. Na kupa WhatsApp ba mamba nzambe moka est bien ba vidéo msu ya ko sekeza ki groupe moko ezaki vraiment na animation wana tozaki na 2020 donc ba kotianga na groupe wana ya WhatsApp mama Irene nazo va na kati groupe WhatsApp so ba komi to répondre moi maté ba kamba nzambe ba prédication ba tindaka ezaki groupe mo vraiment ezalaki vraiment intéressant makasi mama Irene na kati groupe wana ko ba na fille moko boui fille wana akoma ko benganga na privé avant ndaka na États-Unis. Tu ben na groupe ya WhatsApp. Tu comment ko soigner na privé moi trop. Plus to bande ko soleza moi singa na za mobali na comment ko linga fiango. Tu comment ki lokola ba makangu na mwana mwasi wana ngai frère Guilin azaki avant Guilin do na obenga ma Josué. Mama Irene to komi mwasi na mobali na fille wana to comment ko sola vraiment mingi bolingo ekota kibiso. Ba mungene ba murezi bo partager. Tant on a dit ça kabino Jésus-Christ revient bientôt moi na motazozonga. Ezalaka slogan mama Irene était oui. Na kendara na bino bongo tant no barande e bete linde zo boma bango ba na jiba bébé ngande mama pona beta ka masolo so na beta ko bergine en direct des boulot. To beta ka fifi tomo la japonaise maman na Erastino zui to ke bongo. Abi mama Irene tant to ko moi stambo bolingo sentiment et côté salike moi ça komi ko proposer nga aya kotalanga na Kinshasa. Mama Irene to ça qui ba 6 mois en relation pena ki toko to solara très bien tindelinga portable en tout cas relation propre moi si moko bien édico senti pena ki atangi vraiment ba parents ba tinde en États-Unis pour kende kotanga mama Irene aza mwana ya commune ya Matongi ndenga yebisaki nga apesanga adresse na bango na yebi yango pe très bien balabala wana maintenant na commandé na lopango na bango te mama Irene to bande ko sole sali ki mwana mwasi to wumelaki na relation ayako ya Kinshasa tako ya Kinshasa bindenge na zo ya boye ba papa ba yebite ke na zo ya Congo e bongozo olukange sika moko flat moko bien na komela adibongo mona ba parents habité sur na 7 mois 3-4 jours bona kitela ba mama Irene na sentiment bolingo na kendo lukele flat mo kitoko na bandal flat wana pa pesinga pe kombonga pe Irene na yebi flat wana mama Irene na kendaki na futaki deposit ya mbongo ndambu reste ba ofuta ngo tangu ya kuya Irene mwana mwasi ya kitanga komi to louaki voiture ngana pi petite nanga
puis petit nanga disons tozalaka na aza pe cousin nanga tokendaki ntina aéroport kozwa mwasi nanga tozwi mwasi mwana kitoko abota te mwana moko vraiment omonaki batangisi ye français posé mwana moko très bien bois noir mwasi kitoko mama Irene tolingai na mwana mwasi lokola tozalaka deya na bolingo togravise love ndenge tokutani mama Irene toke na flat wana ndenge ezalaka tolali na biso premier jour cousin nanga azongaki deuxième jour tolali na biso tovanda ata 4 jours boaki mona baparent na ye premier jour ntango tolali na ntongo bata flat bayaki ser moko kolo flat yango na bato basala babiki efo kita na se awa na flat mpo oyo ya kofuta mbongo etikalaki mpo bato baya kokontrolaka nde kaka ezalaka adisikitaki afuti mbongo na ye nyonso ya baséjourne akosala 2 semaines na Congo bongo azonga États-Unis mama Irene tovai na mwana mwasi wana cousin nanga azoya cousine nanga pe mwasa cousin nanga azoya basali kutu relation pour kolia na biso ekimwa kotelaka mwasa cousin nanga fo azala pe cool mama tokomi lokola de couple ngai na mwasi nanga aux États-Unis cousin nanga tokende kozwa mwasi na copine en tout cas tosalaki vraiment 4 jours moko ezalaki vraiment kitoko makasi mwana moko ayaki na mwa fond na ye mbongo mpenza ayelinga basket ayelinga babiloko ya sport aute nango États-Unis kuna mama Irene tovai na mwa mwasi 4e jour ekoki alobi alingaki etala bamama mais ntango tozovanda na ye wana 4 jours azalaki na baprojet bien abi mboko nga ninga koyango sute eza mboka pasi ndenge tolingani boye ekozala bien un jour yo mpo yano kuna toya kovanda mponga classe nanga deja esili nakende mpona kotanga nazosala siko mosala moko boye azopesanga makambo moko ya kitoko kuna na États-Unis ndenge mavine ezaleli ntango na bandi kokushe ndenge aso akomaki na yebisaka tosali baexamen te tose protéger pe te oza na confiance nanga mpe na confiance no par rapport ndenge tozwi ntan ya kosola ebongo soki zemi abi problème te soko na zwi zemi ozala bien efongola kutu dossier na yo mpo ntango oye États-Unis déjà talaka kesala mwa bien nga mpe mobala Kinshasa na yoki bongo toyoka mpe déjà ke soko ti mwasi azemi azongi nango mpe poto ezalaka mpe mwa bavantage mama Irene tovanda 4 jours tobomanaka nzoto na nzoto tose protégeaka te mama Irene ntango 4e jour ekoki mwana mwasi abe azokende pa ya baparent na bango kotalama azozonga na accompagné na kekotika bi te lokola nayeki bazwaki nga te ekrele nga problème papa bongo loba na baoninga nayebika ndenga mono oyebisa mama osi nayebisa grande sœur na biso kaka moko moto ayebike naza ya Kinshasa papa na mama nayebisa ye bango tenga mono nayebika grande sœur nanga abaki akouvrir nga mama Irene bobenge nanga ka tarsi na kinde tobengeli mwana mwasi ketch eti na porte ya flat iska tozwaki flat na biso tokotanga komini ya flat wana te parce que flat wana nga pe na yebi yango mama Irene tarsi ntango ye taximen abi merci ko tookei wapi ngai na cousin nanga tote mtebisi tarsi kende kotika ye na matonge na balabala boyeboye numero boye wana eza adresse oyo ya mwana mwasi esika botanga esika koli copine nanga akei mama Irene banda akendaki aobenganga te akende vers ba 12h tokomi ti ba 17h azobenga te 18h ndiko komela mama si ba message na WhatsApp ne ezokende mais azo répondre te peut-être asisi ba mega ne po azalaki na ba mega ben nani mwasi ya cousin nanga mutatiaki ba mega pesa kembonga tela ke ba mega na ye azalaki pe na ba mega na ye ya ebele mama Irene mwasi azolanda te azoyamba te ba cousin bandeko ba nièce ba neve ba papa ba mama o bolandaka mama Irene Masiandoki bolanda lisolo na bokebi histoire ezali vrai frère na biso aza mwana kasavubu na kombo ya Guilin lelo bakoma kobenga ye frère Josué parce que ayamba yesu masia lokola mokonzi mobikisi na kati ya bomoi na ye mwana mwasi kenda azozonga te komi butu cousin na copine bakei mwana mbali alali ye moko na chambre ya flat mwana mwasi ayeti lobi na tonga bengi cousin na bebi petit tongo pena ayeta tiki babilamba ni biloko tout abibongo passeport bi passeport na ezali ya biloko nyonso eza ma petite ako azongi te abi bon total non tam suti après midi akozonga problème te tozela mais na ndimi te akelala pa na bango bana poto balala pena pa na bango te atika flat na eboyi ok tozeli mama Irene ayete komiti pourquoi ba 18h moi ça cousin peut être pour ni te bokitika na adresse mbo me osonde et bon il peut se comporter boye mtana mobali atako benga pamba ndoso komela zo répondre te boko maboke ekolukai mama Irene soki ezalaki lelo nde bazokina pe bato na bato beta su chauffeur attention na sala ki ga fille ba problème te ide wana pe ezalaki biso te tobikaka tokende tokenga na cousin ti na matonge na balabala pesa biso tomoni mwa petite mombo ya mwasi azalaki na bale na maboko azosakana mwana nkoza na ba 5 à 6 ans tobengi tant tobengi
totuni oyebi ya nani bo alobi mama leki na ngai abi azali awa abi azate akufa bamure bolanda lisolo totali na kuze tobi akufa tobi te toluka mutu kombo we auti po tobi te biso tozana mama leki na biso auti kokufa ser moko avande mpanda tuni bozoluka nani bozotuna mwana moke makambo ebele boye bopusana awa bamure na bamurezi bopartage lisolo ekosunga mibali mingi ya Congo oyo balingi basi ya poto na bareseau sociaux balingana na groupe ya WhatsApp mutu azali kodirige groupe ya WhatsApp eza mutu ya Afrique du Sud mwana mbala akomprena te nani akotisaka ye na groupe wana ti lelo ayebaka te po groupe wana pa meka koluka yango amona yango lisusu te bolanda lisolo très bien tobetaka masolo po tosalaka proverbe 19:20 esunga yo nanga na suite ya vie bamure na bamurezi temps eza vraiment mauvais lobi nazwaki video moko esalaki nga somo mwana mwasi alali na mbeto bato mingi bate bazokotisa ye ligorodo na nzoto ya basi ligorodo video wana esalaki nga somo na bi Jésus video penza mutu azokotisa mwana mwasi ligorodo bandeko bozola nanga peut-être pe bino bozwi yango makambo toko mwana mokili bandeko nanga mwana mutu azozonga temps eza mauvais frère Gila pesi yango lokola témoignage nga moko esalinga na mawana pasi na motema mama Irene ser wana bozoluka nani topusani tozoluka mutu babi oh isi akufa papa kutu ye wana vandi wana aza leki nanga mwana botu naza mwana leki na biso mobali abi oh mais lobi mama leki na ende labi oabi mwana bozotuna aza mama leki na ete azali nde nièce na ye parce que petit frère nanga muta bota mwana na mobali nga naza grande sœur ya papa ya mwana bozotuna lobi ke wana mama leki ne aza na mama tata mwasi na ye ngai nazali mama naza lokola tata mwasi ya mwana oyo akufa bozoluka pe tata mwasi ya mwana oyo bokomi kotuna to mwana mama mwana muke mamba te sœur to tuli mwana ndenga mabete toye koluke parce que biso to yambe mupaya moko apesa biso adresse azalaka awa mais autaki États-Unis abia uti États-Unis abia bwana photo mpa yango mwana mbal azu portable afongola like si photo kutu ya poto te o bakangisaki na aéroport ya Njili na ye abi o yeko akufa papa tala mam nazomona histoire vraie papa na bango aye ba expliquer papa le bi nazo yeba te parce que ba yoza deuxième personne muninga na epe ya classe aute komona ena nzela batangaki na ye mwana azaki kotanga awa baklase ezalaki malamu azwaki opération azalaki na bamiome mwana azalaki na problème bamiome ebandaki kotungisa mwana bautaki koopere mwana bozoluka boyo bandi koswani depuis quand mwana mobala apesi temps wana bi voilà batango kaka oyo bandaki koswani yango bato bazokutanaka na ye esi akufa biso esi akufi deja ezwi biso mikolo inane demi toperda mwana oyo akendaki opération ya bamiomi mwana nanga azonga te nga pe naza na ndoki te mwana nanga pe aza na problème ya mutu te nayebi te nani azosala mwana nanga bato bamonaka bwe papa bandi kolela abi mon frère kende koluka église naza eloko ya koloba nao te soki ezalaki mutu ya liboso sava oza deuxième personne moninga na place autaki komona ye na marché batelemi meme basololaki na moninga wana moninga na ye kosirapela après ke akufa mpo moninga na pe azalaki na matanga make su komona ye tokoloba ngo sikoyo nini kende luka basenze babondela o papa ababi papa maza na flat atiki biloko pabi azana Kinshasa abi tozane na flat mwamba na mibimisa lobi aza copine nga tolinga na réseaux sociaux pabi quoi azana Kinshasa abi nzamba lo nazo sala mwana nga boy papa andi kolela yana bango na tima papa abengi mwasi ya papa na bango ipare mwana akufa mama na bango bota bango pe akufa papa bala mwasi mususu bakumba mitina flat selon témoignage ya papa Guilin bakuti biloko ya mwana wana ezali na passeport na ye na photo babengi basali na nzambe papa Guilin bi na okokelo kote babimisi biloko nyonso bapriaki nango batumbi po azala na passeport akende États-Unis te histoire vraie frère Guilin ma mère na temps wana na souffra église ni na luki na Congo te po na koluka lobiko na souffra mama Irene tant bazo ba séance ba prière ekomi na bomo nanga na komi kolote na bandoto akomi koyebisa nga Guilin il faut ya to ya kobokola mwana kokabwana kinonga na kendaki na zeni mama Irene na umia na kende église ndoto wana esila kanga te mama Irene ekomi to komi 2021 bandoto échauffé malgré non que là tina l'église
Guilain nauti kobota na boti mwana mobali il faut yesika naza tobokola mwana famille nanga etelemaki na ba prière mama Irène na kenda ti ba Congo na ba mama leki nanga pona ba prière mama Irène na yamba Yesu Masia lo na koma évangéliste banda na banda ko sambe na yamba Yesu Masia mama Irène ndoto wana ebunga nga complète Yesu Masia salinga grâce na 2022 événement le cas na 2020 2 ans na mama Irène le kanga na pasi ya ba problème na bimana mwana mwasi wa kufa et puis elle nga na bandoto ndenga za ekoloba nga mbuto bimaka na ye soki na deuxième ekozala bien pour akenda poto et ça ba avantage mama Irène ayebisa nga na bandoto ke ndenge na kushaka ne akenda na zemi nanga bandoto échanger comme ke abota mama Irène a souffrir na bandoto wana Menzamba salanga ngolu na yamba Yesu Masia na bongola motema lokola na landaka yo na mono kolobaka mingi Jésus Christ revient bientôt na koma intéressé na masolo na yo nzamba pambola frère Josué frère Guilain nzamba lola asali bolamu mama Irène avant na pese so na bondelaki na bina zo pesa liso aussi na témoigner ngo na église moko awa na témoigner na commune ya Kimbateke na témoigner église moko na Njil na témoigner église moko na Kasavu bulisolo oyo. Mais lokola bato balanda ko na réseaux sociaux maïra ni bete yango na qualité ya témoignage puis sunga ba garçon mingi na Kinshasa topé na ba fille mingi na Kinshasa ya kozwa mwasi to mobalo yebite na réseaux sociaux ba risque ezali ezelo ko ba ki abimina mutakufa nga na zana histoire wana nga Guilain ekomelanga lo na koma frère Josué ba mourir ba mourir soki bo si rappeler na betaka lisolo moko boy kala ya garçon moko na Allemagne abimaka pena mwasi mutakufa zwaka na Facebook ndeko wana salaka na ba audio na tsaka après bakoma ko mélancer na longola ba audio wana frère Guilain pe asaila kinga audio avec foi nebisi frère Guilain pona luka ba combattre malamu na beta yango lokola témoignage boy et côté ya kaka bato oya kondima akondima o pa kondima te mutakoyeba eza lokola parole de Dieu en église bandimi nyoso bakenda église bandima na ba matéate Misuba kenegi bi ke pasteur Charles Bameko azote elanga pasteur de la foi atelinga maman Grajaël azote elanga peut-être que pasteur Charles ayebi yote ayebi pe vinauti peut-être pasteur de la foi ayebi yote pe vinauti mais ay maman Grajaël moi ça papa Shekina couple pastoral ayebi pe yote grande sœur nanga na kati Allemagne ayebi na yote tam sous Saint-Esprit e kambi e bongo ate ya likambo wana etombe na likambo na yo po etoucher yo o changer bon moyen na yo yo mutoza na copine na Kinshasa olinga na réseaux sociaux oza na copain na kibolinga na ba kaboli binote mais luko ye ba famille na ye luka oye beta dame na ye yango c'est pas pour ye ba na nzambe to lobaka fo sangana mutu bo balana biloko aboy soki frère Guilain na taona ayebaka Yesu Masia ndenga yebi lelo amema nanu ke to balana bongo to sangisa nzoto alinga kokoma na niveau ya kokushe na muta kufati eza histoire moko eza ya passe ezali témoignage frère Guilain lo bako mo bengi frère Josué aza garçon ya commune ya Kasavubu andime ko sela biso na audio ngande na boyango parce que na tia audio ya ndeko moko ya Allemagne tino lo bandeko na Allemagne bato Allemagne bazo comprendre solo wana pona yebi garçon wana pe très bien abimana mutakufa na réseaux sociaux na Allemagne na yebi yebo ya pa liso to kutana ka peto solo laka na zwaka ba menace moko pas possible ya lisolo wana yango na senga kana ba mourir na ba mourir tango tala mama Irène Masiandoki bobondela raponanga nzamba lola kopambola bino yango na sepelaka mingi na mama Cornelia Lutadila Grace Light boutique rebote kolata kitoko bongisa loposion tengo bongisa teinture yakambango na Grace Light cosmétique logo na ezalaki pa na biso mama mama Cornelia Lutadila Grace Light cosmétique mwana télé si mwasi tata balobi umela parce que asala publicité pa na biso mena ki bonzambi abondela rapona sitio nzamba pambola ebobo santé boutique rebote biloko qualité ba poudre ya bien ba rouge à lèvres kitoko ba cils ya kabelo balobi boya epa ya mama Cornelia Lutadila mwana télé si moi sia papa balobi umela moi sia tata babi musala kitoko na kati ya Allemagne là nazo rappeler bandeko ya Londres balobi molaki si Francine na kati ya Londres akangi masolo yo mtengo sala permis de conduire auto école na Londres ezali epa ya molaki si Francine azola kisa automatique na manuel ya kosamba ezate logo
to bakisi pa na biso zwa numéro benga Francis molakisi azolakisa automatique na manuel na lingala balobi soko ekuna okozala dessus kende kosala permis na puis ya bien okozala concentré ato yebi anglais te bazolakisa na lingala pe bonzambe ezali assurance ezali epa ya Francis molakisi balobi azolakisa automatique na manuel ezo raté te bana Londres bokende sopana kuna bobenga logo na tie numéro yangwana bobenge kosala biso bien nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge na lobaka soki mwana motazongi te tokutani lobi pona kobeta masola solo biso tobetaka aubergine te numéro na nga yangwana eza affiché benga biso pesa témoignage pesa lisoso bitanga kombo tokotanga kotanga te biso to fonctionnera bongo nzamba lola asala bino bolamula na lobi bisous bye bye. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema tokokoma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomona presse topasola nzela tala ngai uninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.